C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pessi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyon soza kokita, o voyager partout n'étendue nyon soit RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison y a 7 fréquences na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Ngonga na bino okoki oyo bino nyonso bosepelaka kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisika nyonso tu bozwa milelo tofongola yango na ngambo ya chambre basse ya parlement pona kotalisa bino ndenge ba députés nationaux bazalaki na plénière mardi 26 octobre epai wapi ba déclaraki recevable projet ya loi ya aménagement du territoire héritier mapindemi domi bendelo ngwanda bazalaki sima na compte ya info lingala. Plénière ya mardi 26 octobre 2021, ezalaki présidé na Jean-Marc Kabound à Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Yango ezalaki consacré na audition pe débat général na oyo etali projet de loi relatif na aménagement du territoire. Oyo ezalaki présenté na Guy Luando oyo azali ministre ya aménagement du territoire. Après présentation ya projet oyo liboso ya ba député nationaux, Assemblée nationale a déclaré qu'il recevable projet de loi oyo yango etindami na commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication yé a co-présenté rapport na ye na 15 jours devant représentation nationale. Ministre et aménagement du territoire a rappelé que depuis indépendance ya RDC a la maîtrise de la gestion de territoire n'a été faute ya vision moko prospective pour na traduire politique nationale ya aménagement du territoire. Natina wana ba conséquences ezali ebele dégradation ya ba ressources naturelles ou ba ressources ebele RDC a la maîtrise na yangote. D'après Guy Luando a talisi que urgence pe nécessité ezali ya loi oyo pona ko assurer mise en œuvre et réalisation ya objectifs nationaux et aménagement du territoire. Boye loi oyo e ko permettre ko clarifier démarche pe aménagement du territoire na ba concept na yango nyonso et ko élargir champ pe objectif enfin ya koluka ndenge nini ko assurer émergence ya configuration spatiale nouvelle. Selon Guy Luando, projet ya loi oyo ya aménagement du territoire ezali ko offrir ba conditions nécessaires na épanouissement ya population, valorisation na ba place étali, ba ressources naturelles peut sauvegarder l'environnement. Pour le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, proposition ya loi oyo ezali nouvelle politique nationale et aménagement du territoire. Yango ezui en compte ba droit pe ba besoin nyonso na respect ya écosystème en général pe ba ressources forestières en particulier. Ezala ba innovation ya ndenge na ndenge Guy Luando atalisaki bosimba ke ba membre ebele to ba députés nationaux ba lekaki na perchoir pour na ko poser ba question topé kotalisa ba préoccupation na bango et pas ya ministre par rapport ya projet de loi oyo boyenatina wana na sima ya débat yango ezalaki déclaré recevable pe etindami na commission aménagement du territoire ya Assemblée nationale oyo bakoya na rapport na bango dans 15 jours.
totika bongo Assemblée nationale tokende bongo la ngambo ya seni pona kotalisa bino kena sima ya investiture na bango epa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 12 membres ya bureau ya seni bapretaki serment na bango mardi 26 octobre kuna na cour constitutionnelle sima héritier Mapinde Bidomi Bendelo Ngwanza. En audience solennelle, il y a mon collègue mardi 26 octobre, membre, il y a bureau, il y a commission électorale nationale indépendante en tête Denis Kadima Oyo Azali président bango nyonso ba prêtaki serment liboso ya 9 juges ya cour constitutionnelle bazalaki bongo au total 12 membres mobimba ya bureau ya assemblée nationale pe ba membre mosusu bazali ya plénière bosimba kezali conformément na loi organique oyo ezali kolobela organisation pe fonctionnement ya centrale électorale bango nyonso ba gérer ko respecter constitution pe loi ya mboka bazali ko remplir loyalement ba fonction na bango pe ba gérer ko garder ba secret ya délibération ya vote pendant pe après exercice na bango na ba fonction na centrale électorale au total 12 membres ya CENI pe ya plénière oyo bauti kozala investi kala mingi te et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tour à tour bango nyonso balekaki liboso ya ba juge ya cour constitutionnelle pona ko prêter serment bosimba ke liste na bango ezali boyi président Denis Kadima Kazadi oyo auti na société civile Ilunga Lembo bienvenue azali bongo premier vice-président ye auti na ngambu ya majorité madame Seya Mulela Patricien ye azali rapporteur auti na ngambu ya majorité Moindo Moulemberi Vauma wa Paul ye azali rapporteur adjoint auti na ngambu ya majorité Birembano Balume Sylvie ye azali questeur adjoint payé à outil na ngambu ya majorité Lupemba Mpanga Ndolo membre ya plénière à outil na ngambu ya majorité Boko Matondo Fabien membre à outil na ngambu ya majorité Ditu Monize Blaise membre ya opposition Bimwala Mampu ya Roger membre ya société civile Ngalula Joséphine membre ya société civile Bisambu Mpangote azali pe membre ya société civile Omokoko Asamoto Adindor membre ya société civile 3 postes yango ezali réservé na opposition yango etikali nanu vacant ezali poste ya deuxième vice-présidence poste ya questure pe membre moko po na plénière totika bango seni tokende na ngambo ya primature pona kotalisa bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki lundi 25 octobre kuna na primature kokiso ya ba député ya province ya Olomami kosilisa na bango masolo na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge liboso ya bapandisango gouverneur ya province ya Olomami Ananiska Bamba oyo akumbelaki délégation ya kokiso ya badepute ya province oyo a remercier ki liboso chef ya gouvernement pona opportunité oyo apesi bango epai wapi bayaki kopose ye ba problème oyo eza ko concerner développement ya province na bango oyo souvent ezalaka classé parmi ba mal parti ezali bongo activation ya ba crédit ndenge kaka boyebi ke kala mingi te bazokoma na terme ya exercice budgétaire et sali déjà 3 ans ba crédit oyo eza programmé pona Olomami ba anila kango kaka na yango bayaki ko solliciter implication ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde po atamvula oyo ba crédit yango efutama atandambu balobelaki pe ba problème oyo etali bongo ordre social pe ba infrastructure à propos ya déplacement ya faculté ya médecine basengi lisusu na premier ministre implication na ye pona autonomisation ya faculté oyo ezala recadré balobelaki pe likambo ya énergie mai pamba te eza na station moko esila déjà depuis 2 ans ya ACGT kasi ti lelo mai eza kaka disponible te pona consommation ya population likambo ya nzela eza kopesa vraiment kokoso po eza ya kobeba moyen population esomba to eteka biloko na kimia nyonso ezali te na ngambo ya premier ministre akani kosengage ya kosala mwa eloko à propos ya ba problème ya province oyo totikala kaka na ngamba primature pona kotalisa bino lisusu ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akonferaki mardi 26 octobre na cabinet na ye ya mosala ba ambassadeur oyo baza accrédité na République démocratique du Congo. Héritier Mapindemi apesi bino ba détail.
Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge abetaki masolo mardi 26 octobre 2021 na cabinet na ya mosala na primature na quelques ambassadeurs accrédités na République démocratique du Congo. Ezalaki bongo ya Royaume-Uni, ya USA, ya Allemagne, pe ya Norvège. Na masolo na bango ezalaki mingi ba préparatif ya 26e conférence annuelle ya ONU pona oyo etali climat na présidence britannique en partenariat elongo na Italie. COP26 oyo ekosalema na Glasgow na Royaume-Uni kobanda lundi 1er timokolo ya vendredi 12 novembre 2021. Ezalaki conférence epai wapi République démocratique du Congo bako participer normalement pe bako occuper position moko importante pona oyo etali batu na engagement na bango na lutte contre changement climatique na échiquier international. Madame Emily Maltman, ambassadeur ya UK na République démocratique du Congo, a reconnaîtra ki na entretien na bango elongo na presse ndenge babetaki na séance de travail oyo elongo na chef ya gouvernement. Alobaki azali ko représenter Royaume-Uni, azali awa elongo na ba collègue na ya USA, États-Unis, pe lisusu ya Norvège, ezali mingi po na préparatif ya conférence ya ba parti COP26. Boyi alobelaki changement climatique na ba effort nyonso oyo bazali ko sala ensemble na menace oyo ezali ko salema pe rôle ya RDC nde ekozra position moko ya makasi pendant COP26 na semaine ezali koya na Royaume-Uni ndenge asoliniaki. Emily Maltman a salué engagement ya Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge elongo na gouvernement na na protection ya environnement pe ya biodiversité na mboka. Boye Premier ministre azali parmi ba grand soutien ya programme makasi oyo pona ko avancer mboka pe lisusu ko protéger environnement ya biodiversité awa na RDC. Bango nyonso bazali ko travailler makasi elongo na ministre ya environnement pe ba effort oyo bazali ko sala na secteur yango mingi penza na aménagement ya territoire, ya transport, ya énergie, ya commerce extérieur. Donc Premier ministre amoni ki ezali très important planification ya avenir programme pe makambo nyonso ezali lokola engagement ya gouvernement ya République démocratique du Congo. Des boursiers ya programme excellence ya Fondation Denis Nyakero Tshisekedi bazwaki avion lundi 25 octobre na aéroport international ya Njili po na mboka France. Stéphanas Kande, Nathalie Kaila Kapenda. Mbuyulu Macha Sephora 94% Awuti Lubumbashi na Okatanga pe Marthe Semengo Sada 85% ye Awuti na Beni na Nord Kivu. Désormais, Baboursi Omibali ya deuxième édition excellence ya Bakei na mboka ya France Bango Bandimami na campus de Londres pour na 5 années études universitaires na bango ba spécificité o bango ba pona ki ya kotanga yango esali ke bakende sima un mois après baninga na bango ndenge moko na groupe o ekenda ki liboso ba boursier oyo bazu vol ya Air France dimanche e witi koleka bakei na université oyo bakomami na bokomi na bango bayambama ki epa ya équipe ya accompagnement ya oyo Fondation Denis Nyakero Tshisekedi azwa bango pe ememi bango na Reims wapi epai bakovanda pona 5 années études universitaires na bango. Fondation Denis Nyakero Tshisekedi ezali fier ya komona deux jeunes congolais oyo lelo bazui récompense na kotanga na pasi ba condition o kutu moyen koloba ezate surtout Marthe oyo azalaki bongo na Beni wapi epai ben sécurité ya ndenge na ndenge esalemaka bambula ebele kasi azali exemple ya suivre pona courage epai ya ba jeune ya coin ya mboka Bosimbaki kokende na bango programme excellence ya ekomi désormais na 40 boursiers internationaux na bamboka lokola France, États-Unis pe Maroc bakisa 132 boursiers oyo bazali awa na République démocratique du Congo o bakabola bango na université ya ndenge na ndenge. Tokende bongo na religion pour la Kotal Sabino que hop célébration ezali mobange na manifestation oyo ekosalema du 28 au 30 octobre na ville province ya Kinshasa na bokambemi ya One Up organisme pe ba communauté évangélique oyo ba evraka en faveur ya ba jeune. Reportage eza signé ya Michael Bristoto. Akitaki na Kinshasa avec impact ya kosakana te awa na aéroport international de Njili, président ya One Up International, Dr. Bob Hoskins, ayamamaki kitoko pe ya basali na nzambe, bondi melangai ke koya na ye, eza pona mibange na ba programme ya évangélisation,
to pe kote maloba na Nzambe mingi epai ya ba jeune to bilenge oyo ezali vision na ye. Well, I am here at the invitation of some... Je suis venu ici sous l'invitation de merveilleuses personnes pour partager avec eux l'histoire de One Hope. Du 28 au 30 octobre, 3 journées mokoka mobangé na milulu dénommé Hope Celebration avec différents programmes que vous allez organiser et longo na basali ya Nzambe, leader pe décideur yuka programme. Ce jeudi 28 octobre 2021, dans les avant-midi à partir de 9h30, nous serons à la Parole du Salut sur l'avenue des Cliniques et les après-midi à partir de 15h30, nous serons au Musée National sur Boulevard Triomphal. Le vendredi 29, dans la soirée, donc à partir de 16h30, ça sera avec les décideurs et d'autres leaders au niveau de Pullman. Et le samedi, le fondateur de One Hope a choisi de pouvoir passer un temps de prière avec tous les enfants de Kinshasa. Ba conférencier makasi nde bakokumbela milulu oyo yemoko Dr Bob Hoskins, Dr John Walada, Père révérend Takairo. Ah oui, bana to ba jeune bazanga kutute na rallye d'espoir ekosalema le 30 octobre oyo de 9h à 13h juste na cathédrale ya Centenaire. totikala kaka na religion mpona kososolisa bino ndenge kuna na centre missionnaire d'adoration sema na mokuse oyo ekambamaka epai ya moto na Nzambe misho olenga kunga baza koorganize 5e édition ya convention de vrais adorateurs de Christ Kovac na mokuse oyo ekobanda 15 au 12 décembre 2021 kuna na siège ya église na bango pe en même temps bako célébrer 5e anniversaire ya bozalisia etonga na bango Michael Rustoto. Tango ngonga ekokaka olinga tie lotomo po esi ekoki makambo esalema Kinshasa tango ya makambo ekoki avec 5e anniversaire ya église centre missionnaire d'adoration sema na mokuse oyo ekumbamaka avec impact et idéologie et pas à l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu, le pasteur Michel Lenga Kunga baza organiser convention des vrais adorateurs de Christ Kovac na mokuse 5e édition yambalo yote meza quand c'est l'heure et wa Kovac yambalo yo ezande likambo ya ngonga rendez-vous za komanda dimanche 5 si dimanche 12 décembre 2021 chaque jour de 17h à 19h45 8 journées mokoka ya démonstration ya nguya ya Nzambe ya epakwa kolo ye moko kozala rendez-vous na ngwende na ya bokonzi moto ekopela kosakana te bikambo ekosalema ebongo basali ya Nzambe bilombe oyo bakokumbela milulu oyo 5e édition ya Kovac pasteur Faustin Ikaka, pasteur Raphaël Vubu, pasteur Ezekiel Beponga ya Sema, pasteur Dona Ebondo ya Mwanda, docteur Stéphanas Kande, payé moko Otia Milulu, l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu et qui fait trembler les démons, révérend Michel Lenga Kunga, kozanga na yokutu rendez-vous ote yaya, otuninga kozala wapie, temple du centre missionnaire d'adoration Sema, oyo somi na avenue Kimbangu numéro 2, quartier Sebo na commune ya Monga Fula, référence croisement et baveni Damsope Kimbangu, et bongo kote ndule, engaye, groupe Maranatha, bakoneto la bokonzi ankolo, et longona ba groupe misusu. Ah oui, lelo eza lelo, wana eza kadonza ba pesio, au travers 5e édition à Kovac. Quand c'est l'heure. Ngonga ekoki, kozanga te. Compagnie africaine d'aviation CAA atie ba prix ya kitoko na Airbus A320 pe A330 pona ko permettre na moto nyonso a voyager na ba condition moko ya kitoko. Michael Bristoto a pesi bino ba détail. CAA
leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na ye mokwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Paul na ko maximiser ba chance na bino na développer bokende na cyber Eric pe na ba extension na ngonyoso Nathalie Kaila Tomwabe. Gaga. Bandi masolo ya DV Loterie 2023 depuis mokolo ya 6 octobre ti mokolo le 9 novembre 2021 oreva kamboka ya oncle Sam ndeko yokanga bien o beta masolo ya DV Loterie esika mosusu ozwa solution te mwana kin ko bukana te esika ya ko participer na masolo ya DV Loterie édition 2023 eza kaka na cyber Eric topé na agence Eric Travel. Ya le jeune lion leader Mokondi Bakisela ambassadeur ya développement coach Eric Mwamba azawana pona bino yokandeko awa ba beta ka DV Loterie selon ba norme oyo bazali kosenga na Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba kaka awa nde na cyber Eric batimbela masolo olingi obebisa mbongo na yote coach le jeune lion ADG Eric Mwamba azali kozela yo awa prise en charge eza très rassuré ndeko bondi melanga ke na cyber Eric topé na agence d'Eric ezali na yango biganya année passée plus de 1500 gagnants bino moko bomoni ba passeport na ba visa na bango bazali kokende bongo na mboka oncle Sam misusu kutu déjà bakoma na cyber Eric topé na agence Eric prise en charge wana kutu balobelaka yango lisusu te ye moko ADG Eric Mwamba accompagnaka bango inde famille d'accueil eza wana ezali kozela bino maboko ya kofungama oyoki ndeko na $5 ya pamba beta DV Loterie soki okomema libota na yo mobimba kaka yo moko soki pe ozali na passeport yaka na yango po ezali condition oyo bapesi bino na ba agence d'Eric pe na cyber Eric na kosa bino te matériel ya qualité pe ba professionnel nde ba vandeli yango biganya cyber Eric ya le coach le jeune lion Eric Mwamba botu nanga soki bokozwa bango wapi Eric Travel na 11e rue limité industriel oleki INPP opusani muke na masina sans fil na boulevard Lumumba en face ya robot roulage na Kalamu mona bango na avenue Victoire A3 mosika te na district ya la police na Kitambo magasin entre Facebook na WhatsApp Eric Travel na cyber Eric baza likolo na masolo o etali DV Loterie Mokondi
ONG Congo de l'Espoir ya mwana mboka maotwene baza kosunga bato pona kozwa ba bourse ya ko oh papier boni bo oh on vote ngai ONG Congo de l'Espoir ya mwana mboka maotwene baza kosunga bato pona kozwa ba bourse ya kokoma na mboka Chypre en même temps baza kopesa ba formation na oyo etali bongo ba cours de langue pe informatique. Stéphanas Kande, Michael Bristoto. ONG de Congo de l'Espoir ya mwana mboka le président Maontwene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'Espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batieli bino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e pe 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'Espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre esili te tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'Espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamashine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na baye nyonso oyo balingi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili tin Congo de l'Espoir ya président Maontwene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais pe lingala okofuta eloko te otuninga ya adresse mpona barenseignement ya kokende kotanga na Chypre pe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading kasi mpona bacours de langue to pe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Ah, Congo de l'Espoir, président Maontwene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Beton Boye. Na sport bosimba kyo ba club représentant ya République démocratique du Congo bayebi déjà ba adversaire na bango pona ba match ya 16e de finale biso ya coupe ya confédération ba détail elongo na hérité Mapinde. Deuxième tour préliminaire additionnel topé tour ya barrage boye ba représentant ya République démocratique du Congo bayebi déjà ba adversaire na bango tirage au sort et salemaki kuna na Égypte na siège ya fait na siège ya Confédération africaine de football bosimba ke calendrier ba match ezali boye ba match aller ezali programmé pour le 28 novembre et puis ba match retour ezali programmé le 5 décembre 2021 bota la liste complète ya ba match de barrage ndenge ekobetama Zanako ya Zambie akobetana Binga ya Mali Simba ya Tanzanie akobetana Red Arrow ya mboka Zambie tout puissant Mazembe ya République démocratique du Congo ye akobetana Marumo Galante ya Afrique du Sud oyo a eliminaki Vecleb Asec Mimosa ya Côte d'Ivoire ye akobetana G2 Interclub ya Angola Nouadhibou ya Mauritanie ye akobetana Coton Sport ya Cameroun IS Gendarmerie nationale ya mboka Niger ye akobetana Daring Club Motema Pembe ya RDC AS Otoyo ya Congo Brazzaville ye akobetana Gormaya ya Kenya APR ya Rwanda akobetana Renaissance Sportive de Berkane ya Maroc Tusker ya Kenya akobetana Cercle Sportif Sfaxien ya Tunisie boye Off ya mboka Ghana akobetana JS Saoura ya Algérie River United ya Nigeria akobetana Al Masri ya Égypte Stade Malien ya mboka Mali akobetana Al Ali Tripoli ya Libye Bosimbake Biashara United ya Tanzanie akoyamba Al Ittihad ya Libye Boye Bishara United ya Tanzanie akoyamba Al Ittihad ya Libye tope Enimba ya mboka Nigeria ye akobetana Pyramide ya Égypte
LPRC Oilers ya Liberia, akobetana Orlando Pirates ya Afrique du Sud, Royal Léopard ya Eswatini, akobetana Jeunesse Sportif ya Kabylie ya mboka Algérie. Malé beta comme ko poussa na suka ya basango na biso héritier mapinde miasala libino info ya ba journaux. Mbote na bino, tofongoli info ya ba journaux na journal La Prospérité Auteur alobi après investiture ya Denis Kadima pe baninga na ye pona o Italie bureau ya CENI ba partenaire ya RDC ba partenaires internationaux ba réitérer soutien na bango na gouvernement ya RDC concert La Prospérité alobeli déclaration commune oyo ba pays ebele ya Union européenne basalaki pona kotalisa soutien na bango na République démocratique du Congo par rapport ya investiture ya président ya CENI elongo na ba membre mosusu ya bureau pe ya plénière ndenge bakokumbela masolo etali élection na tina wana communauté internationale ba regretter kaka manque ya consensus pe bazali kosenga na ba autorité ya RDC basala makasi po ete likambo etali élection eye bana ko bénéficier na adhésion moko massive toke na ngambu ya journal Le vrai modérateur yé alobi azelami na Kinshasa pour na ba consultation boy Katumbi alobi non na Martin Fayulu confrère le vrai modérateur atalisi position ya ensemble pour la République o ezali parti ya Moïse Katumbi Chapwe bazali kozela mikolo ezali koya na ville ya Kinshasa et pa wapi akwantame ba consultation ya ndenge na ndenge elongo na ba partenaire politique na ye kasi oyo etali makambo etali kasi oyo etali makambo ya kosangana na blog oyo Martin Fayulu azali kosala Moïse Katumbi azali partie prenante te ndenge déclaration esalemaki na porte-parole na ye Francis Kalombo mikolo eleki na ngambo mosusu journal le journal amituni ba échec nyonso oyo ba équipe nationale ya RDC bazali kozwa sur le plan international alobeli prise en charge ya équipe nationale féminine ndenge ba uti kozwa forfait pe bazali kotalisa ma contre-performance ya ndenge na ndenge auteur alobi ministre des sports azali défaillant wana ndenge auteur a s'exclamer bosimbake équipe ya ba léopard ya basi bauti kozwa forfait mikoleleki na match esengelaki bakende kobeta contre équipe ya Guinée équatoriale ba échec ya ndenge na ndenge ezali kolandana na ngambu ya makambo ya sport na République démocratique du Congo nde na tina wana défaillance ya makasi ezali komona na ngambu ya ministère ya sport ndenge auteur asukisi na information oyo nde tosukisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botikala malamu. Merci héritier mapine mi pona info ya ba journaux obuti kosela biso ya ngonde pesinga inzela na boucle journal ya peuple pona peuple merci mingi na Igor Tingi oya zalaki na sima caméra et pa ya pazaki assisté et pa ya Alain Boa la journal ezaki monté et pa ya ingénieur Fabrice Lundombi kaka ndenge la mesana koloba info lingala ezalaka supervisé. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyon seze ko kita, o voyager partout n'étendit nyon soit RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. Homme, femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.